Jésus-Christ, lorsqu'il toucha la belle-mère de Pierre, il menaça la fièvre. Et je fais la même chose. Comme le même Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis en train de menacer aussi cette fièvre. Toi, témoin de la fièvre. Je suis en train de chasser ce témoin de la fièvre dans le corps de toute personne au nom du Seigneur. Lelo siko yomoko tamu to sokota o yomana bana me maki betela ko maboko tambola betela ko maboko Up. Bonjour papa. Bonjour maman. Nous sommes à... La Bible dit dans Luc 4, là où nous avons lu à partir du 38 jusqu'au 43. Jésus sortit de la synagogue
Quand on parle de la synagogue, il s'est rendu à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre. Il a parlé. Si c'était Jésus-Christ, nous allons tirer l'attention des enfants de Dieu pour leur dire il n'y a pas une petite maladie, il n'y a pas une grande maladie. Peut-être qu'on peut s'attendre à des grandes maladies ou à des manifestations de grandes maladies dans le corps pour qu'on commence à les menacer, faire des prières que les gens ont l'habitude de prières de combat. Mais ici, rien que la fièvre, Jésus est en train de menacer. Au fil de la médecine, la personne est partie. Jésus toucha la belle-mère de Pierre et menaça la fièvre. C'est là où le déclenchement du miracle a commencé. Comment cet enfant est affaibli à cause de la fièvre. Comment que cet enfant qui souffre de la fièvre. Mon Dieu va commencer par cet enfant. Et ça y est, ça fait combien de temps? 4 jours. Hein? Avant Toya, on dit que c'est qui ça fait. Là, ça, on peut aller quand même. Oui, c'est vrai. La Bible dit Jésus-Christ, lorsqu'il toucha la belle-mère de Pierre, il menaça la fièvre. Et je fais la même chose. Comme le même Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis en train de menacer aussi cette fièvre. Toi, témoin de la fièvre. Et je m'attends à la guérison de cet enfant. Et toute personne qui est menacée par la fièvre, je suis en train de chasser ce démon de la fièvre dans le corps de toute personne au nom de Jésus. Je déclare, soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Dieu. Qui est dans la salle? Douleur généralisée. Cataracte. Au niveau du cerveau. Hernie. 8 ans. Hypertension, rhumatisme. Maniaque en maigrissement. Au coucher du soleil, on lui amena le malade et tout ce qui était frappé de sorte de maladie. La grandeur du nom de notre Dieu qui fait les démons ne pouvaient plus agiter la personne qui fait parler était sortie. Pourquoi? Parce que la Bible dit les démons savaient. Pas seulement qu'il est Jésus, le fils de Marie,
Verset pardon 41. Jésus l'a dit. Comment dit-on que Christ est fils de David? Donc David est lui-même lorsqu'il était dans le monde. Il a déclaré dans le livre de Psaume, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, à moi mon Seigneur. Comment si David écoutez, Jésus-Christ n'est pas le fils de Marie. Jésus-Christ n'est pas le fils de Joseph. Parce que David a dit, le Seigneur, il a dit à mon Seigneur, il était l'ancêtre de Jésus. Comment il peut appeler l'un de ses petits-fils mon Seigneur? Dès que tu appelles Jésus-Christ en référence qu'il est le fils de Marie. Peut-être lorsque tu appelles Jésus en référence, il est le fils de Joseph. Mais il te manquait à savoir quelque chose. Jésus-Christ. Écoutez, c'est le Seigneur qu'on s'est posté au devant de lui. Quand on parle du Seigneur, Seigneur est celui qu'on doit se prosterner. Si tu comprends que Jésus-Christ, il est le Seigneur, alors tu te prosterneras pas devant David. Si tu ne comprends qu'il est le Seigneur, tu te prosterneras pas devant Marie. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'entre vous qui font pour ce tour. Pourquoi? Parce que vous les placez. Oh, le ciel, il fait que vous les placez comme le Seigneur. Il soit Seigneur. Il meurt est en train d'être enlevé. Je suis le serviteur du Dieu vivant. Je suis le serviteur de Jésus-Christ. Toi, esprit d'hippopotame. Esprit de Omega,
Maman na biso lobi ye alala la kaka na mbeto. Mais akumisi Nzambe anema po afandi na kiti. Yango na oye longa te. Yes. Azotambola atakola na ye moko. Na yaki batombola na kotombola batianga na mukoko. Ero bapakola mafuta na ye pa ya nkolo menga moko na tambole na komi awa. Oyaki nengeni. Na yaki makolo na bandaki kokonga te batianga na mukoko na moto batomboli na maboko. Lelo sikoyo yo moko tangu tosokota yo wana bana memaki betela kolo maboko tambola betela kolo maboko depuis la opération le 30 mars 2020 par contre on a dit cocher droite et ça a toujours la douleur à cause de la canette le loco pour la boy koya maman te ko lumela nga relief ya ko milana ko baka pona telema ayaki na mabutu na moto ti bazo sambela na daika ko bana na se et à propos de bengi ba tambongo na tuko ko 10 000 francs bizamba ne mana ko ki maladi na nga na mbongo oyo na ko tika na zonka ya ko lala na se donc parce que papa ko nga kui ba bouger ti siko na to ba côté ki te na zonka na komi à l'aise na komi si zambia na oyo longa te. Merci pour la scène de la Guinée. En 2017, nous avons fait une opération, nous avons fait une hyperis. Pour le hyperisme, et le roi qui est bien. Et là, comme en 2019, nous avons senti un rhumatisme, mais pour le vimba. Parce que nous avons fait en 2020, nous avons fait un examen, nous avons fait un compte de la Moussala. Parce que nous avons examiné dans le bureau, quand on a bien été, comment on a la cellule, il y a un peu de temps, ma colo, comme ma case, moyen circulation, ma collègue et ma colonisation. Si on a un développement, le Bitoya a le Bina n'a pas été, on a maintenant un big sangai. On a fait la Congo centrale. Si on a fait la vaccine avec lui, on a commencé à faire la zone les gars. Là, il y a une touche, attaché, mise là, il y a une autre maquille, si mais il y a la maille, ça la fait l'eau. Là, on sait les hommes, les racines qui ont la chemise là. Quand on voit le coup de la chemise, on a vu, on a habité. On s'en va à la maquille, on a si bien que la maille est. Mais quand on a dit qu'on peut faire la chemise, on a dit qu'on a bon, on a dit qu'on a dit qu'on a vu la maladie. Là, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a normal. On a comme on a dit. Là, on est en place à tout. Oh, il est là, bébé. Ok, maman, le bana mokuse. Alléluia. Le bana makasi. Bande kuna yaki nanga bien. Maintenant mon prophète a bandi koboni alobi monte na mutu atonga loboko na akosentir eloko moko ya makasi na loboko na ye. Natongoli loboko kanga lobo tia loboko na motema natiebe loboko na motema. Bandeko na bando bapema mokuse na okoboni ya lisusu te. Pema na okoka te na sentir mpenza pema na komoboni ya kati na motema ngabizanga nde basimba ngai. Nayoka prophète alobi osimba mwa mwasi yana na miyeba iteke ngai. Ntango baprotoko badokter baye osimba ngai. Na bandi kozati makasi moko boye yelinga eza lokola mili moko ekanga makasi vraimen nakoka te ata badokter bakosimba ngai te wana pema mpe ye makasi naokasi opema te profete azukula tienga na monoko asopenga na mutu asopenga na makone na kwe ndoto molumba huile d'onction na santi siko na bandi komipwaka ti nalembi mbala moko ntango na titi na lamuki na santi ndoto nange ekomi kimia na komi pepele. Betela Yesu maboko. Alléluia. Na kobela maladi ya ndeke. Mama na ngai atambolaki na ngai partout. Na tozwaka ba solution te. Nde bato na biso tovandaka na bango ya lupango balobi ete tozalaka na prophète na biso abikisaka maladi nyonso. Yesu na ye moto abikisaka. Nga nabikisaka te. Yesu na ye moto abikisaka. Nzambe na ye na ye moto. Biso mpe tutiaki tembeke tolobi ete biso mpe tukende nani tomeka totala soni nzambe na ye soki abikisaka na solo akobikisa biso mpe nde toye awa nde ntango profete abandaki koloba ete ya motu nyonso aloba nzambe merci nzambe ya neema merci ndenge osimbi loboko na ngai ata oza na mutuka olingomata na mutuka olobanga ata na mbetu olingolala oloba yango ntango nga na bandi koloba yango parceke ntango esprit wana eya
abe nazoloba yango ekutani sikoyo nameki neti kotika namoni neti suyeye nalobi yango ekei ape nandi koloba yango ebandi siko mokili mosika na ngai eteli etiki mpe mama kaka wana wana kopesa nzambe yango betela Yesu maboko sikoyo sala bamofuma ya maboko banokosala te maboko yango ekangama ndenge nini ezalaki ndenge nini etangamaki ndenge pendant combien d'années? 20 ans. Le bon quand même ça n'a qu'à faire. C'est quoi il faut moi même? Pourquoi le bon? Déterrer sur qui sur ma boque. Déterrer sur qui sur ma boque. Je ne sais pas un mot que vous pouvez adresser au peuple de Dieu parce que nous sommes en train de voir votre Dieu agir et il continue à agir. J'ai béni le Seigneur, c'est vrai que c'est notre 7e jour, comme on peut dire 7e site. Nous avons commencé avec vous cette marathon de la guérison miracle par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je peux que dire merci à Dieu et être reconnaissant vis-à-vis de mon roi Jésus-Christ parce que ce n'est pas quelque chose de facile. La Bible dit c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Si tu n'es pas loin et mandaté par Dieu, tu n'arriveras pas. Sur tous les plans, sur les plans spirituels, sur la force physique, sur la logistique, sur le plan financier. Donc nous vivrons les miracles de Dieu. Voilà que Jésus-Christ est obligé d'agir, de sauver les âmes, de guérir son peuple. Moi, je pense que c'est ce que je peux dire. Ok. Tomoni Nzambe na okosala. Lelo 7e journée. Na ebite na ba imboka nyonso ba Olanda yo elo uni okoko yebisa bango. Nazaka ka reconnaissant pa ya Nzambe wana parce que na nzela ya force ya bomoto na okokate. Donc eza Nzambe mutapesi makasi wana, eza musala ya molimo et d'aider sur les plans même logistiques, sur les plans ya misolo. Il faut qu'on en ensemble parce que ça facilité. Et je pense que c'est pour la première fois, c'est du nouveau. Je l'ai fait, ça fait 4 ans. 4 ans dans la salle, mais il y a un modèle. Il y a un modèle qui est encore plus. Pour la kolakisa était que Yesu penda zana biso. Vision a pesa qui était azali na nguya ya kubikisa malade nyonso tuza kotalisa yute ya solo penda ki Yesu azana nguya. Tokoko bisaba na Nzambe kaka était bondima Yesu Kristo abongwani tasa motindo moko ya lobi ya lelo pe libela na libela na ba prochaine site boya lisusu tokozana na ngaba na prochaine site boya bokende liboso ko vivre bikamo ya Nzambe. Merci. Bonsoir papa. Oui, bonsoir. Tomoni Nzambe na kosala bikamo ezo continuer kaka. Nzambe na sokoba osala na nzela na yo. Na ebite bandeko mosusu oyo nanu ba comprendre te que pardon ya Moïse eza na maboko na mpona kobikisa sorte maladie nyonso to koyebisa bango nini mpona prochain rendez-vous. Na sepeli mama journaliste mama Pamela Nongo lobi bateau ya Moïse bateau wana eza liloba yango moni soko ko remarquer bisika nyonso toza kotambola liloba nanu eza à première position parce que liloba wana nde bateau ya Moïse liloba wana nde Yesu oyo elataki nzoto mais ezalaki Nzambe moko asalaki lola mpe na se na bandi na koyebisa bana na Nzambe totika tembe nayebi ke bele ya bato basi bamilembi nzoto na lolenge nini na misala ya lokuta oyo Satan akotisi basali na ye mpona kodécourager kondima ya bana na Nzambe mais boyeba ete Yesu na bomoi aza na basali na ye kino na moi ya lelo oyo apakoli bango mafuta mpona kotambusa bango na misala oyo toza komona. Voilà pourquoi nous avons invité bana Nzambe nyonso oyo tokozala na ngaba na sale Maman Julienne na ngaba boya bino nyonso bana ya secteur wana ya kote nini wana ngaba makala kianza bino nyonso boya Nzambe nanga kokende liboso kolakisa misala ya somo parce que nayebisaki bino bapanzisa ngo ete boko comprendre nini to bayina système obutu onction bana komata se komata na bandi bingala koloba te bino mokonde bokoki koloba soki eza kokita to eza kaka komata Yesu apambola bino. Amen.